Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Vous nous suivez, fidèles internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission qui vous informe sur toute l'actualité de la démocratique du Congo. Et aujourd'hui, comme vous les constatez, tout ça, quand le monde politique tout a changé, tout a traversé, nous pour nous informer bien. Actualité, ils allaient à niveau, il y a des comédiens, des périodes qui m'ont bango, na combo ya Maman Solange Mindondo et ben Mindondo. Na mokolo le 29 juillet, lelo. Tu as un programme, il y a matanga na le lengeni organisation zaleli, tu as un bandeko comédien, tu as le lengeni bakolobela. Et ça quand bon tu vas aller toucher biso peuple congolais, tu me sens toujours Maman Mindondo, me sens ko pesa biso batolia malamu, pesa biso ba conscient malamu na niveau tu peux à travers théâtre naie. Le long ngai dep menga na kiti sur le terrain, ko yo la bino réaction bandeko congolais comédien et aussi aux réaction au topé programme ya matanga le lengeni kolekela. Nazali lelo na ndeko onkela tu as comme le grand complet, tu as témoignage na la Maman Mindondo, tu as programme aussi panaye et aussi tu as les sous vinaye. Mon mboka mbote. Ya mbote. Boni. Kitoko. Tu as na yawa na matanga et pas Maman Mindondo. Maman Tsakipso depuis le 29 juillet. Souvenir ni aux pour Maman Mindondo. Souvent na bandi koloba wa isa vraiment ebele. Malgré ma base la non il y a bien des examens et vraiment il y a ma belle pena na moi et pas na été donc ils ont vraiment belle. Combien de temps au yebi, combien de temps travail pembe na? Ouais nga depuis na iba y déjà depuis kala na joie chance ko tourner na ina ba 2012 2016, 2017, ciao. 2018. Pièce nini oye marka yo dans un pembe na? Ya Papa Sikatenda. Na ya Mama Njo Mama. Mama Olive Lembe. Donc des pièces one. Quoi prendre to pe kozwa annonce ya liwa na ye. Osala ki wapi? Na informa ki yo. Osala ki na etani na moment wala. Ouais, comme c'est tant dans la mouka qui joue en qui tout ça na tournage, dans la mouki vers 7h. Pourtant dans la mouki na joué téléphone, na kota na connecté na internet. Tant na côté na WhatsApp na moni ba statut. Ya ba artiste na ba fan muso ba zala. Libanda mboka na moni batika Ser Mindondo. Ngana tali o siko komini. Bache boy pona nini avoir je to bien asalini. Tanga koti namun akufi ndenge nini. Na salika na meka kobenga ndeko nga koleka na bengi ndenge nini. Oyo kiteke Ser Mindondo akufi ngo chiko koloba boy akufi ndenge nini njoko yoka au bandobela ka mikolo yo angwa akufi ngalo bitika boy na lebino ngai fale na likana nuna ya lemba na jo moto wana matete wana tana jo matete na pona lingana kimatunge tournage tana yawa na mona wa Bercy population de bazolila na ba fan na ba artiste donc kulila na venir de fan na nga wana vers baba ta ba 1 heure du temps tana longwana na ke tournage kona balobi a tournage ezate talaka star munene Maman Solange Mindondo akufi biso to tourner donc lingi ezala ndenge nini ata to tourner donc po obimisa bulo ezana motu pene ezala penda te donc tozonga kabanda na place tozonga banda mais to kende kasi kama tanga to yena bisawa na pewa donc comme si na pensé mi mutu e bando ko betanga na longwe na zumuta prena kenda kindako lelo tozali
semaine oyo to ba misato banda mwana mboka to pe ndeko Solange mais kona komba mindondo tsekeke biso programme matanga za ndenge ni ouais programme matanga selonde na yokaki matanga balobi ke zala ebima mercredi olilango na palais du peuple libanda non palais du peuple na yoka na stade martyr na bosani za na stade martyr wana na libanda to na kati ouais na libanda bakondi jeudi tokolela kaka ndeko na biso mère na biso sœur na biso. Est-ce que le lo yo étant que comédien moko ya bayo bayeba ni pina kati ya mboko na biso niveau ya comédie pourquoi ça mo loko moko ya mère Solange oyo marka o makasi mo loko moko kaka oyo façon fandi comme raisonnant na moto mo mère Solange ko mekanga mo moke nali ke za la passe ya ki mo wasi yo za ki mo bali mais yo ebeka ezebele yemi ndeki kongo mais ngasiko na vano se fait bilo na ki kongo mais kuluba ki kongo boy donc ils ont mon peu passe Lelo Batnios parle de partout dans le monde entier parce que Vision Plus télévision les chaînes nous allez suivi dans le monde entier très suivi même message nini okoloba par rapport ya matanga avant de côté na vie na yo par rapport à matanga ba congolais bana na biso bazui programme donc ouais na sengi kaka donc comme c'est bien mercredi ban fan tout ba artiste to ya vraiment coller la scène na biso donc tala kaka donc to lela ya soka eza ba fano bazana poto wazana bolingo na ya to lela scène na biso vraiment ya na biso leki na biso vraiment Solange Mindondo. Vous comprenez que Nkela a tellement émotionné. Talaka père d'artiste mnene lokola maman Solange Mindondo. Ils allaient perdre mnene na kati ya comédie na biso to pe na kati ya monde théâtral na biso pourquoi pas pe na kati ya démocratique du Congo parce que zaki mutuma mnene zaki na carrément mnene zaki makambo tellement ebelé na théâtre ni zaki ba conseil tellement ebelé oyo biso na bino toyebi. Tobita sikoyo vi ya kela yangani batu bakomona kaka kela bando banda théâtre ça la combien ça me tient combien d'années depuis 2010 depuis 2010 9 ans mais na 9 ans wana nakoloba ke 3 ans na kataka nakoza pe ba 6 ans 3 ans na kataka na bando sala le soutien on nini na bando concentré na chic. Ah, c'est une très bonne chose parce que mi bakanisa kaka comme artiste mnene sans pour autant tanga. Ça tombe bien aussi au lancer message na ba comédien tout balingaka abandamba mo sans pour tout les niveau classe au pied biso classe ni au sala. Nga na sala commercial. Donc quelle langue na D6 diplômé na D6 et senga swenda basongi mo la monani na ko continuer na ngai na ponga na mutu mo na préférer na nga so on continue non c'est que on continue kaka toujours na niveau de comédie. Oui, pas de problème. Non, comédie oui, comédie kaka. Oui, comédie. Quel est un gagné 9 ans de carrière 3 ou 4 directement comédie Kolo Makasi. Nani l'action en comédie bima na maboko ya nani? Oui, comédie comédie donc ezala nangoka ya makila kaka. Oui, mais comédie pour mutoise ala wana encadrement tipo maobima. Ouais. Ngai na banda ngo nanu théâtre nanu paka mbala vérité ya musée. Oui. Et si ka za vraiment ba mbote belé na banda pa ya musée après pa ya musée afulanga mais na niveau ya kini ba oba yebi ya musée na ndenga tiku wa bwana basirana na yemba bébé na nga moke bébé na nga lela kate basire ya Jésus tanga bimisa album na ye deuxième album na yo ouais deuxième album na yo wana tant le but Jésus soit comprendre était faire rigoler chez des nuances que je salue aussi à passant ouais basire wana après wana nde na ye pa kambala na ye pa président nga vie de londe
à Sanzinga ndeko Sanza. Donc quel angani abimi na maboko ya fille de loin. Ya. Tout le monde président Pazol et ka représentant président Bote le président Masumu. Ah, my Gaza. Vraiment. Ok, rapidement. Aujourd'hui, on a tout le monde président Masumu de Brendé a visité pas à Solange pour pas battre le Londres parce que c'est le programme nous studio matin déjà pour me bimi sur va finaliser ma cambostika liwana pour matanga le jour le mercredi et bima ba ils allaient exposer on a niveau il y a nini na niveau ya donc tu peux ça kuna rapidement tu peux ça kuna kata matanga parce que jusqu'à présent ba tu vas douter mercredi samedi ils allaient wapi donc il battre bonjour président. Bonjour, programme est maintenu mercredi corps bima tous à la stade des martyrs et puis j'ai dit que kunda na nécropole entre terre et ciel. Et na kati ya martyr organisation telle ba comédie ba mo sorte gouvernement et participer le ligne to message en et ça bisomoko to sala ndinga to sala na mundo eri ba to ba mo na kaka organisation ndenge ozala très bien donc côté wana problème ezate cette fois-ci bon meki ko tout le sous bande ko gouvernement ndenge pour na moi aide parce que tant monde ko so je sala ka théâtre pour honorer ko tombe la drapeau ya mboka Congo bon est tombé mal pour sikoyo gouvernement izo sala te bango nyonso komona oyo azosala intérim ya oyo azosala intérim donc ils ont fonctionné ndenge esalaka te mais malgré ça ndenge nalobi kaka ke organisation ezali ke matanga ezala très bien bato bakomona ke organisation eza makasi tomona ka bande ko mususu to pe tutanga pe kombo tomona ki mwana mboka vide loin moko pe ba komene na biso abelaki mama Oliva tsaki maboko mais matanga ya mwana mboka mindondo asaki mingi pona mboka Congo bato batie maboko te problème est toujours le banabino que bato intervenir ka baza ebele comme susu par exemple tozui stade bato intervenir baza ebele surtout bani ko cité ebele po bapesa ka kombo ko ya mutu moko mais bato intervenir ka baza ebele mutu na domaine ce qui est seulement vrai c'est que matanga ekozala normal et que les cas bien problème ko ezate ba congolais tout oyo balingi ba participer na matanga babi kenon aux alliés chefs ya ba comédie tout aux alliés président na bango moi message peut pour na bango ça la bien parce que aux alliés rapide non message ezali que net siko naza pressé pour naza na réunion siko yo na ba président ba groupe tout ça bazo zelanga naza na retard mais tozaki na makambo qui fallait to salawa kuta papa tout ça et bato balingi koya ko kabula mawa ba ya po mindondo azalaki très actif donc na comité na biso azalaki chargé protocole donc ezala fête ezala matanga et azalaki toujours à la une donc o balingi koya ko partager mawana biso ba ya et que merci beaucoup président. Merci beaucoup. Oui, fidèles internautes, tout le président Masumu de Brendé, qui comment est-ce que malgré ça est pressé, comment est-ce qu'il intervenir pour nous retirer moi liloba kulande la matanga ya mwana mboka mindondo wasalaki mingi pour na peuple congolais wasalaki mingi atombola ki honneur ya mboka na biso kulande la théâtre na biso mais tozonga la mwana mboka kela tozala mwana mboka kela lokola ba konzi baye pourquoi pas komona ba konzi toka le ba konzi et ça rappelle moi bien tu répétais ce qui deux années ça comme ça tu sais un peu interview moi quel mot par rapport il y a matanga ya mwana mboka mindondo bon toutefois l'état basi ça là tozonga susu wana ndekonkela tozonga liyo susu telaka ba konzi bayaki ba konzi bakoleka ina peracité faut sola na ba konzi mwana mboka kila tozaki na dossier na yo tumandai kolobela carrière na yo olobi mwana mboka vide loin moto afula yo bongo ti donc yene muta sanzanga asanzenga de monde entier okotaki na groupe na ikan na groupe ya président vide loin na ina 2015 tant na yebo donc na chance mbalamo pièce mbalamo mamba cotisation na pièce tebite obimi kaka mbala moko pumbwe okomi international batutu kela tokende boye kela c'est que nous ezani ouais c'est que nangai ya liboso kobanga kanzambe et de kozala poli na mutunyos aza mokolo mo mokende tse na biso mindondo po azala pe respect
Et 3 vraiment ba répétition na bando qui maté. 4 donc 4 wana donc mutu nyonso ya groupe na wana kenda ko kota yeza mukolo mwana mukie na ba oba yaki na simananga donc nazalana bango toujours bien. OK. Mais tout le monde papa lombe pas ngo kende usola papa lombe te. Ouais, na passion moto. Ah OK, c'est tu rejoigner avant kende parce que tu as besoin de poser ma somme un peu pressé, tu éviter ce tu veux attaquer tes hommes moi ko peut zo ngasusu. Hein, tu zo papa lombe et puis tu zo ngasusu ndeko kela. Yebi karatoye pona bino. Donc ba konzi ba ye faut que valoriser ba konzi. Talaka bango. Vraiment fidèles internautes tozali awa et pas il y a maman Solange Mindondo ou atika kibiso pasina mawa bana lemba basa kolela peuple congolais kolela peuple bandeko baso lingaka théâtre ba kolela parce que moko wasila ki mingi na niveau de théâtre atika kibiso et ça passe dans mon thème ato to mono mo na kaka déjà température il y a venir température ya baiba koya donc nous surtout ils ont tellement malili. Programme de GPSAMI, tous allez mercredi, quand mercredi, vous allez exposer au niveau il y a stade de Martyr et Tokendo Kunda mon amboka Mindondo le jeudi car mercredi la semaine au mercredi ça déjà les 40e mercredi ça les 40e sous un cas rappelé mercredi ça les 40e hein mercredi ils allaient déjà les 14 mercredi ça les 14 les 15 Toko Kunda mon amboka Mindondo na niveau ya nécropole entre terre et ciel. Boki président Massoum de Bonnet notre Loba par rapport à l'organisation, boki façon de s'organiser gouvernement moi ko le bogoté parce que jusqu'à présent gouvernement fandité car ba intérim donc to éviter mais ayebisi biso lo lenge matanga mona mboka minduri le kaki opéré la kana kimia bongo na organisation malamu kando mona kina matanga mona mboka munduri tozali awa le temps papa na biso assisa kosola et puis tu as interview na ye merci Anka. Ah oui, fidèles internautes, vous avez Papa Lombe a s'excusé à l'obé que non. Interview à matanga kokaka vraiment parce que aza tellement choqué au monde longinaye mona que non aza vraiment battu na sango topé na liwa ya maman Solange Mindondo. Mona mboka nkela tozaka na yonde kona ngai parce que yonde makambo. Moto mono na nada. Moto mono na vie de loin. Moto on peut s'adapter facilement. To éviter. Ni ni ça la bon. Ezaka ki boulot kaka complexité donc ba miso ezalaki a jouer na vie de l'eau a jolenga donc na vie de l'eau a jouer na nani na papa nani na papa sobe exemple sobe donc nga bongunde na ezala na mote Artiste complexe, chose de complexe, zobango, zolenga, oko jouer na motote. Artiste nini parce que tu es artiste nini ba sana tamboka na biso nini oyo ça travailler na bango déjà. Mais kaba o yebit na travailler na ba président ville longo tombe wana papa na na koloba. O minene ba président sobe ba président sai ba président Lombe pe ba président nani président Massoum Brendé to tourna na bango donc ngande tiko tourner na ba artiste o baza minene presque na rolo ba sur 100% na rolo ba ki 100% pe na joie na ba eux ça question polémique o baba bima sikoyo misusu hein o ba bima sikoyo ndena note eux question polémique parce que tu es bien que non même la Ligue des Champions ata ba Real ba Barcelone ezali na ki pesa belé mais ba leader to pe ba grand bazala kaka pona yo sikoyo lelo na monde théâtral na biso monde théâtral tant sur 5 grands artistes oyebi 5 basé belé non tant ba ligue non c'est exemple Ligue des Champions bazali ya awa bazali donc vraiment awa te papa donc 5 mais bango na kuna pe bazaka ya Congo te botan so ka 5 na bango na biso na ebite so na kobanda wapi na kusukisa wapi wala ya tanganga waya fika donc tout bien na mwana otanga nana kutika nana iloko moka ya suka comédie pour ces personnes bolanda ya Vision Plus
Vision première fois que la Vision Plus mais ils ont pour une fois parce que comme on les quatre trop. Vision Plus la chaîne est le plus suivi à niveau de l'émission en ligne. Donc Vision Plus télévision. Le roman sur la comédie moi c'est plus ça voilà. Ouais, quand il y a bonne 8 victoires. Et c'est na matanga quand des là. Transporter. Na matana quête de plein, na sala boy plein. Na luga moto balingi te donc moto po ko banda maitina moto tia $10. Donc on appelle les choses na bon on a vu non comme si Coco façon comme on babanga nini on a passé na kota kana bis na kene na bis bo niveau ba côté là ngama donc so na tega bolikolo mukuse na tombola bolikolo mukuse na lobi eloko ni na gobeta na gangi kaka mama onyati mwana mama atali ngai atali batu bakota ma bino bo amita mabebo ndeni bozo welela kokota botiki mwana mukie awa libanda tombolinga mba makoti singa tena koti sikona bis na kangi de place na fandi meko na kota bode kombi wana de setondi mega tali mwana wapi mama nayo kende pa mama bino mema kaga mwana oyena nani kaga tanga talie pour la troisième fois boy mama talinga ngana tali mama levi pardon papa na yeba kite nako tala boy ngana mega kuchute jeune fille donc moi attends moi kaga ta ba 5 à 6 ans abenyo moi Fidèles internautes, vous comprenez que tu as la Vision Plus, vous comprenez que je suis aussi avec Kela Yangani. Le lot, tu sais que nous, première fois que la Vision Plus, mais ça, parce que Fongo Midjanzela, à chaque fois que nous en avons posé, tu as vu Kela Yangani. Tu as vu Nasuka, et que vous en avez on a des coutumes, mais biso africains, tu pas congolais. Mais aucun ne l'a été. La personne en 6. Ouais. Il y a le boson à numéro, non? Oui, personne numéro. Oui, numéro Kela Yangani, on va pour sa promotion. Soit il y a fondation, soit il y a publicité. Pourcentage n'a pas. Donc. Là, vous avez pourcentage n'a pas. Ouais. Le numéro est plus 243 89 45 15 899. Donc la bonne sanité fondation Limozo. Donc fondation Limozo. Il y a maman Sandrine. Il y a maman Sandrine Bowanga. Donc kuna na fondation wana odefa $10,000. Heureusement ça $5,000. Yoka avantage. Eza efongami na Bukavu. Fondation Maman Limozo RDC. Fondation Limozo RDC, il y a mère Nabiso Sandrine Bowanga et Pobo Bola. Donc, so bwana pose bobenga o bandiko o bazana Bukavu, soit o bazana poto donc bengi kela. On peut Roumeli oui. On est en promotion. Promotion Kela atayo moko ngole kanga na esprit na émission ngani Kela Yanga na pesa bino numéro na ye na bosanité Sylvette Mambo Fondation Bambote Belé na kata London motema papa Bob Tamboy pega lomi donc pega libanga pega lomi batu balengi ga peintre na Londres peintre za moko so wana posa palin donc Obenga Kela Yangani na bosanité mama Mimi ya papa Roger Bila na kati Europe Bambote Belé na bosanité Maman Solange Fondation na Suède yepe asunga kabana vraiment maman nzamba pambola yo motema papa Patrice na Suède Bambote Maman Solange Lisusu motema papa Patrick Bambote Belé Shadrake
Shadrack Mundanda Mpangi na Munu Mos Bambote Belé na Bosanité Mama Leki Matono ndio kama Janet. Ina ngosi la wateo. Moi que soko mo le kanga. Ke okomo le kanga soko na esprit. Mais miso na nga moko boka ko le kanga. Ata yo moko vraiment. Bonga na boka Belé. Boba yi combien déjà? Papa Sam. Baki so mosusu. Wone ya suka gas. Papa Sam Kuwa. Papa Sam Kuwa donc Bambote na kati ya Paris. Et si c'est quoi? Ko bakate. Na bagisi na ngati. Na kangi pe good. Igor Balox na kangi good. Baki so mosusu. Ya Lembintika na kangi good. Oui, fidèles internautes, vous comprenez que je suis avec Kela Yangani. Donc, tout ça qui m'attend, il y a Solanaï concernant Matanga Yamama Solange Mindondo. Parce que, attaque au Seki, mais pas si thème. Besoin d'intervention, il y a président Massoum de Brindé, Boyoki Maman Solobi, malgré. Papa Lombe, Boyaki Koloba Pambati, le Bakala Matanga, tellement choqué, tout là. Mais nous avons eu le temps de vous informer sur tout ce qui se passe, tout ce qui est, soit tout le programme Oyo Yamatanga. Déjà retenu que c'est mercredi, le 15, pardon, tous en stade de martyr sorti à corps, et le 16, enterrement et Kozala na cimetière nécropole. Donc, Boyoki Ndenge, président Massoum de Bonda Lobby. Depuis même dans la présentation de l'émission, il y a tellement de présenter une émission sans oublier celui qu'on appelle Mizu Kenzo. Voilà vraiment mon privé. Mais aigle noir, na Maroc. Aigle noir. So yebi sa bango Mon boy bango na. Ba komela nga privé. Ouais ba komela o. Surtout aigle noir. Ba komana komela na fundi kombo na. Pega lomi. Comme ça, profite Bakisa. Mizu Kenzo depuis Autriche, salut à toi, salut à celui qu'on appelle Ladine Fomomon à Bruxelles, à Solo là, je pense aussi à celui qu'on appelle Chilvangoma, donc on a mon oncle privé quoi. Je pense aussi à celui qu'on appelle Stéphanie Kazeza Maïssa, pourquoi pas à Richard Champion Babi bébé Elias, donc Bemo Kitoko au Wapi. Je vais décembre rendez-vous na Kin. Ma bébé ça vraiment bien banni. Je pense aussi à la famille Maïssa depuis Londres, je vois Bijou Kikangala depuis Londres, je vois qui encore déjà je pense aussi à celui qu'on appelle Raphaël Walukonka, le coordonnateur numéro 1, il y a Vision Plus télévision. Je pense aussi à celui qu'on appelle Bella. Voilà vraiment il y a Bisso il y a Kati quoi. Bah et on se retrouve à la prochaine. On chute avec Kela Ngani. Nalela sak minana na monoko nene Parfait boyo kanga na kolela kaka na anglais Pongankela yanga nazali mwana ya anglophone. Where are you going, Solange Mindondo? Where are you going to try RDC I for you? Mindande, where are you going? Mindande, artiste congolais, I for you. Mindande, Solange, where are you going? Mindande, Kela Yangani,